Bienvenue très chers internautes de notre chaîne Sheraton TV, très chers internautes. Je sais que vraiment vous êtes nombreux. Il y a poste télévision Nabino Kolanda Diem Yabino l'international. Moi ça l'équinta banam parasana lengi. Merci beaucoup Evelyne Poutou vraiment à Batbazo support Sheraton TV et puis là babi docteur Gingombe bisikanya surtout vraiment à Zolanda biso balobi to bosani susté docteur Songa Bangu Songa Baou bisikanya surtout vraiment à Zolanda biso beau continuez toujours à s'abonner massivement sur votre chaîne Sheraton TV, vous ne serez pas dessus. C'est votre DM à l'international Naeli Bino Lelo Basango. Vraiment allez déranger la communauté nabiso ya ba musiciens topé ya culture nabiso ya République démocratique du Congo sans plus tarder na koyambela bino moko topé mibale ya artiste ya Afrique du Sud Ming na Johannesburg bazali batu ya groupe ya école des chants de guerre na kati awa ya Johannesburg bango moko bako se présenter to betana bango li solo ya mambetali action et salamaki ya bedachou na affaire egola na concert et utaki koleka hérité wata azala qui sont plus tardés déjà nazo benga bande konanga Christian Moulanda koki déjà ko fongolelanga plateau akoki déjà ko fongolelanga plateau na recevoir ba invité nanga bakota déjà bokoki kokota ba invité yes bonjour papa nanga na yambi bazami balé ya Christian Moulanda fongolelanga vraiment ba chant quoi ba mona baza vraiment ba chef topé bato ba betara musique na kati ya Centrafrique ba chef ya groupe école des chants de guerre à na kati ya Johannesburg Ming na Yuvel. Bonjour mon cher yo moko se présenter vraiment ba téléspectateurs topé ba internaute ya Sheraton TV ba découvrir kombono ezanani. Ouais, bonjour, vraiment, Tanti Tibeza, Ekumanisan Globally, Roi Castar, meilleur chanteur planétaire. Ekumanisan, meilleur chanteur planétaire. J'espère que les fans, il y a Sheraton TV, les fans à Diem à l'international. Je profite pour dire d'abord merci beaucoup à Karim Mokonde, Papa Féliti, Grapo Nanzembo, Botuko Bimisa déjà, Mina Penda, Naswailo et la Kisi qui est na Lingio Mingi. Dès qu'on a vu ce pas à Pembeni à se présenter parce que Bango Mibale, Baza vraiment chef, Topé Babeta la musique, Nakati a groupe chant de guerre, école de chant de guerre, à Nakati à Centrafrique, aussi présenté Ndeko, fan ya Sheraton TV Bazolanda yo. Oui, bonjour à tous. Akomona ngezali livre sterling by le canto de Djobour. Okay. Livre sterling by le canto de Djobour. Comme bon les affaires, to kota na mope makasi parce qu'il déjà étiqué quelque part ligue oye bisabiso vraiment so ke la kisi nini comme bona koto pe kumanista et kumanisa hein vous sentir vraiment makombo bande kona biso ba fan ya Sheraton TV bazolanda bino lelo vraiment de kana ebisa ki bino to ko sola mambo etalindule na kati ya République démocratique du Congo bo bandino ko se présenter boza batu ya école topé ba chantre ya école de guerre école des chants de guerre ya école des chants de guerre bo se présenter bo ebisa biso comment maramna bino e bandaka na ndenge ni photo banda pa na yo to banda pa na ye to pa na yo to banda pa na yo OK oyebisa biso ezalaka ndenge nini nanu po bo banda nanu groupe oyo bo uta Congo bo banzango na Afrique d'ici là to ndenge no me camper ko expliquer ba téléspectateurs ya Sheraton TV. Bon, Sheraton TV, Ekumanisan Globally, meilleur chanteur planétaire. École des chants de guerre. Ils ont guerrier, il y a chant, grand chanteur. L'école des chants de guerre, source nango, ils ont la vive à la musique, et où tu vive à la musique. Tout ça, nango, awa, bisoyo, na président, vice-président, on a baillé le canton de Djobo. Tout moi, Kalapé, tout ça, l'activité déjà, tout ça, la rao, tout bayebi. Tout partout, dernière production avec chez les champions, prochaine production, tout ça, chez Deo Bolenge, leader de la jeunesse na Quick Food, tout à le 6, école de chant de guerre, tout ça, un album, na bisopé déjà, ou déjà, d'ici là, ils ont déjà en marche, en cours, ouais.
na ba clip, ba vidéoclip, tout toujours préparé. Donc avant les 6 déjà, on consommait déjà. Ya ekumanisa oyebisi biso ke source na bino eza viva la musica. Viva la musica bo bandango sere bozalaka ensemble na ba papa Wemba ou bien eza que la papa Wemba kufi o meka mpe ko expliquer sur place wana ezala ndenge nini po bofongola viva la musica ya Johannesburg to pe ya Afrique. D'abord papa Wemba tikelaka netingai ekumanisa globally groupe ya acoustique na kati ya kini bato shafula kanda batutu bazaona badadi bola bayebi donc groupe wana tinde to yaka ezaki sous existence te na kini yango awa nde to la musi yango lisusu ngai bayi le canto de Djobour donc na ba massa mususu pe baza quoi donc toza vraiment eza basé donc eza école des chants de guerre donc eza source ya viva la musique ponga moko nazana mwana ya papa Wemba ke na beta na kati ya na beta kado toza viva donc na beta na kati ya viva la musique na fulangenge. Pourquoi vous préférez pointer botekata viva la musique ya Johannesburg? Vous préférez bozwa kombo ya viva la musique bokunda bota école des chants de guerre? Pourquoi vous ponaki bota kombo wana? Bon, vive la musique donc eza nango kaka eza nango elo moko. Pour école des chants de guerre, papa déjà yeba, papa déjà que son âme repose en paix, yeba que école des chants de guerre. Ils ont déjà momo bandolo ba mapé na kati viva la musique et pas na moko. Donc il y a une école des chants de guerre, ils ont qui combo ou epesa magi po ils à la future il y a viva donc à venir à vivre c'est l'école des chants de guerre. So bien école des chants de guerre, c'est bon solo bi viva la musique, il faut ça El Josie. Josie ndeni à Johannesburg. Johannesburg. Solobi école des chants de guerre. Au Lubano et l'homme souté. Mais Solobi vive la musique. Il faut que El Josie. Donc tout ça dirigé par Yemoko Docta Gingombe. Le sommet à docteur riche. Donc riche à docteur vraiment docteur place aux alliés vraiment. Maman Amazon. Amazon. Lisolo ya mbangu ebonga katebo ninga yala yo. OK, Kumanista to zoapé comment to zo vice président, il est pas mekampe ko yebisa biso moi ba quelques marambo ezala kumna na kati à se présenter qui déjà le qui kombo na eza livre sterling to bandi dans la livre sterling no na va to kota na ba déter ma mususu pourquoi opono surnom mais za kombo ba bota yo ya ba boti na yo to yo moko surnom mango lokolo kota na kati ya musique. Non, papa Maurice tanga botanga pesanga kombo trésor. Ba qualité ya musique o tozo beta o toye kolaki na masasa o le tozo défendre awa ya ngonde omoni ba benga nga livre sterling pour na livre sterling je crois o ebeza billet o eza likolo ya ba billet nyosu na monde ya tant ba ko découvrir batal que non mais massa o penza mon local eza solo o pena ve bailo on comprend ne ba pesa que non bailo kanto. Eza constat pe na sala na kati ya Djobour oliko wele la mungongo ya papa Wemba makasi mais na ute komona challenge moko utaki ko salama bien sûr babimisa ki penza muta vrai te wana selonga na côté nanga mutu te naza ni contre ni pour mena lobela kyongo pe ndetinga na part nanga mwana lobeza te parce que naza journaliste mais na ebi vraiment mutu azala mungongo ya papa Wemba penza na kati ya Johannesburg na bonanga te na tangi nanga kombo ya Ekumanisa te na tangi kombo na ete menga mona mtema nanga na yebi nga lobi nanga kombo na ete en tout cas na yebi te on est à point de vue nanga na yebi munana zara vraiment na mungongo ya papa Wemba que son âme repose en paix yo bandi viva na musique depuis Congo car ndete Ekumanisa to yo banzango awa nazali mwana ya viva na ndenge nini bakulutu na ngai ba grand frère na ngai ba beta na viva. Okay. Bango nimba zwangai bazokotisa ngai. Bakotisa serait papa Wemba zalaka to kotango kalaka kufi be Ekumanisa babimisi école des chants de guerre yo po yo sadere na kati. Na koti yango te na kin. Na kin nazali ko travailler na grand frère na ngai amiral Kentona me repose en paix. Grand frère na ngai amiral na bando travailler na grand frère na ngai Charles Bronson. Okay. Grand frère nanga zagi drummer à Redi Amisi, grand frère nanga amiral azagi chanter à Redi Amisi. On comprend? Ya bango ninga pesanga couleur ya viva.
et puis natala chanteur ya makasi o na koyi kozala ke non za idole na ye nde na mona ke non fona zala na idole ya Vebailo yango na landa ligne ya Vebailo mais nazana ba parcours nanga bandule nde na betaki ti na ye ba Lubumbashi ba Zambie ti to yokoma na Centrafrique yes ba comprendre wana ba parcours ya ndule nanga privé ya ti to komba koto na okutane kumansan na luki idéologie o nga na bandeko luka ke non nazala nango na tel mdazo yemba na kangi misu na yoki luwa papa wemba na talibu etant na fungo na moni ekumani sana na bita mais na bela ba musicien ba yemba kapenza voix ya papa wemba malgré tes armoires compétition mais ba te belé ngala yemba voix papa wemba je sais bazara mo belé pourquoi yo préférer ki ka la pembe ne ekumani star po yo ka ki voix na ndengo tu koloba mais pona yo ki papa wemba na teke no ngai bailo na ko yemba na nani semana yemba ne ekumani sana après comment ça nana oyembi sangali pona zo beta bango nyonso ba chanteur nyonso la deuxième voix nambe nini wana maintenant ni akomeka toyoka ope alobaki déjà na jobu mutu moko tako oyemba nzembo ave bailo lisusu po ve wana mutu amaseki te kointerprete bave wana eza maseki te alipa na nguba te mais asa ya bato nyonso to aza musicien ya République démocratique du Congo nzembo ave wana fo osenganga droit oh bon sengo yo za mona papa wemba boti mona Amazon babota nde yo teke no to fingisa bakombo ya bave wana okomprendre nalingi teke no babebisa bakombo ya bave wana ba grand chanteur le ba vie wana boyo mbanzene o mbanzembo na le ba ya ba orchestre munzanzama ntina kwani donc bato ba interprétera vient na biso papa wemba ana kata ya Centrafrique ba yebo wemba te olingo ba ozo katende na zo beta bango mikolo ah bon chanteur na deuxième voix robim oyoki na zo mosolo te oyoki na zo mosolo te ndenge ekangi bango nyonso tu nani akoloba lisusu mama lobaka na nga luka na motoki na yo ndoko zuwa nazwa ta mosolo nakoma lokola gingombe oh yeah bumengo yelanga ta na ndoto baza na ngambu na biseba vient na gingombe docteur gingombe bolia rabino monga petite na yo nazolia te nazora déjà ezoyinda côté kumanista koto donc eza ya robeba makasi te wana via solola bien via batu pena donc vie moko na habité soki ba congolais bazalaki ata 10 lokola ve na biso wana Docteur Gingombe nga pe peso mbote bisiro zona na petit na yo to pe petite na azolela sala et moi quelque chose et ça les grandes filles makasi na zonge pa ekumani star ekumani star ah po ya linga penza ba benga e bongo bo sentir hein ya linga ba benge bongo tant que yo chef posa président ya groupe non ya école de chant de guerre to link to yeba ba difficulté ni depuis bo bandi makambu oyo aba na kati ya Centrafrique bo banda déjà na papa wemba bokendara mambo bébé est-ce que là ya yo moko sentir que ozu charge wana nde papa wemba bande ko zwango ba difficulté ni bokuta nango vraiment na kati ya msala oyo vraiment difficulté na zanango po na minute c'est moi le meilleur chanteur ya clan Viva la musique à Mobimba ah bon kwanti kwa ngande songe bako sarabino te o mutu moko azoe manete bango tu balemba donc ça ba bilo moi mike donc ils ont meilleur chanteur planétaire donc on a meilleur chanteur il y a clan Viva la musique donc ba difficulté tous ça là tous la ordre ya mère Amazon maman Amazon allo ba bisoto kitala kini bomona nanuti pour bisoto ça école de chant de guerre tout ça ba guerrier ya chant donc to banga ke tumba chanter tout ça bana ya et comment ni les pères ou ils allaient san mais aujourd'hui n'a pas commis comme ça trop on a été comme on a compétition no bossa qui mais ceux qui vont moza qui oye mara bien voir papa wemba pour no bima qui première te mais on a mona que maki entre deuxième ou troisième si je me trompe pas ceux que oye mara penza bien dozo kumisa wana vraiment ba fan ya Sheraton TV bazola nanga presque cause monter ma Clarisse ya va vraiment connecté wana azola ndabiso pourquoi pas obima qui muto liboso bon son na lobina loba trop après le ba penza na kata Sheraton TV Christian Sori Christian Moulandi ayebi a penza to bomba la biso maramte to tanga loro ne lo na kombo lango biso za vraiment clair pourquoi pas obimaki muto liboso ndengo za vraiment komi salelo liboso de bon na beta ki zaki na network te to sali to tuna network na beta bato nyonso ebimanga na zaki na bavou ebele bon nayebi tozala mboka mo ezala ba mo parti pris ebele ba cousin parti pris na ndeni faut kolanda muto ayembi bien ezande na sens bongo ba cousin ba cousine
hein moi parti pris la ko nango te eza nango compétition ezaki na komba papa wemba ndenge bango ba juge ki yango ezala ndeka ba juge na robo ya eloko esami na komba perte ndenge ozo mikumisa nga problème nanga eza ndenge obeta tolo fa bima mutaliboso na compétition ana za bongo sko be même mutaliboso te poani bon eza nango contenu ya bambaka moko boye nayebi na ngai bambaka mwana très bien mais bima ramni lo ba biso na Sheraton toyeba Sheraton TV bino oza meilleur ya chaîne Dani Mokoto yebi talaka journaliste aleki mpaka sana tabana elengi donc nalingi lobela ba makambu ya ba festival balobela ba makambu te po ezaki lo moni to briefer au moins muke malgré tout to continuer lo na biso oui ya muke o ezaki na lockdown ezaki lo mo 3-4 personnes bon nalingi mato lobela ngo mato po mambo ya bela yo façon beteli tolo pas to croire na yo batu nyonso na champ likolo naza meilleur chanteur planétaire o ya robo yango tindela bango invitation numéro na ngala pesa te opesa suka ok pesa bango numéro na nga babenga nga compétition nini ba nango bezo eza na kini eza wapi na kona ko niata donc parce que bientôt PAWA docteur Chirac Makanda aussi peut compétition ya ba musicien à Johannesburg et a déjà projet donc 10 décembre déjà peut-être babino vraiment de batboro aider biso na mbwana a robeta déjà consort pour na ba musicien ça neti ya ba o tozala wana te moi ba parti pris ya ba et on est à mon parti pris parce que ya zana na relation te ba musicien na Johannesburg moko ta zande ko so zimbongo na chayo so na zimbongo to kabola boyokani ya ko tambongo na Jézate qui a osé la retourne. C'est beau kabola na etende les gars na wa mi balé te bimisa ngai soki na zwila wana na katela o 80%. Nous aurons pas na zwara ni yango. Sara bodo journaliste wana nde mtu asala ki ba katele pourcentage ne na kati. Donc journaliste ana bi ke so bo sal ba bisie so ko sali biso boye nde to peso pourcentage yango ya beta ki bino 12. Non beta bino 12 non. Journaliste ana beta bino 12. Ezabeko na niveau oyo et puis ça qui a bassesse pour biso to lutter contre la bassesse. Vous êtes contre des champs de guerre. To lutter contre la bassesse pour tout ça le niveau likolo non. Na champ donc ngana lo bana we le kaki leki betaki bino 12 bafutaki journaliste wana mbongo po bimisa bino deuxième soki troisième na compétition wana ezaki bongo bon nga bana lingi ma lo bango ka bongo po biso beto bangala biso be polémique tiens est-ce que là on dit mieux changer ni yo yebi kete na ko ni yo moko d'abord Dani Mokoto yo ozaki en plein Jobour na lockdown mutabima itazaki na parler yo mo so ba biso balobi bo yo mo lo barake ezaki mambo na lo beza lokuta dans le quoi ça na lokuta moi to griffa moi te biso susi na biso zani ne col les champs de guerre message na biso ke na kini difficulté hein Shikito Muchachino place aux alliés trésor ngando place aux alliés ba col des champs de guerre. Donc ils ont avancer donc tozoya wana donc oh tout bolingi ya papa donc ngana za incarnation directe elle est Koumani les pères non pas ngana za Koumani san trésor ngando Shikito Muchachino Didier Bokelo Tosha Fulakanda bana kini kala mingi te abange belé mais oki ma question nga moi makasi ya ba difficulté nini beaucoup tanango malgré to beti tolo yebisa biso to ba difficulté bi ke mama zone bozozela Amazon plutôt apesa bino priorité to opportunité pour quitter mais est-ce que difficulté ni beaucoup tanango ana kata Johannesburg pour na musala na bino difficulté to kutanango d'abord to tina ba lockdown to tina ba mambo belé zaki ba politique ya ba combattant même avant la donc politique ya ba combattant donc na lockdown et puis si que tout ça na stress ba producteur ba sponsor baza vraiment trop té o ba mamsuzo senga ke artiste epé o bimisa moi effort na yo neto yo yebi Apocalypse 22 bienvenue Kamba place aux Ali Mbote son excellence donc ba producteur baza vraiment ebelete neto yo ba ko Jacques Melongo ok, sans plus tarder parce que toujours courir derrière le temps. Tous on a besoin de toyeba album Nabino. Voilà, faut qu'il n'est pas vice-président. Hein? Vice-président, on met campé quoi bisabiso. Bobimisi déjà album. Aux encours, bozo préparer ni bon ça pour Nabiso. Bateau ya école de chant de guerre. Non, album bimite, ça toujours en cours. Ok. Mais vous êtes moi single, moi te bobetina nous. Non, bah déjà bazo ka Marie à Valencia, bazo ka nazo mon solo déjà. Toujours zéro si ça va clip après to lancer mon stumba. Non, vous préparez date l'autre, vous préparez car non musique. Non, mutabomba mais les que maele.
Ok, tout côté moi polémique ils ont vraiment que déranger moi trop na imité na yango panani. Na panani kumanista parce que il est vraiment le président par rapport à la polémique que les canaux internet c'est pour na mambu ya faire rigola. Et ça constant vraiment na celle ebi que boza batu ya papa Wemba d'abord là azaki envie abandé ko 5 ba musicien nyoso mazota dana ba randonner mambo ba saper mambo blamba mais azaki vraiment un père abandé vraiment ko 5 ba musicien surtout ya génération ya ba faire rigola. Je peux dire que na sali constant na kati internet en général na République démocratique du Congo pourquoi musicien balingara fait rigoler. Bon, ngai vraiment ce que binanga pourquoi balingaka tene tingai peut-être balingaka te pour ba faux chanteur pour soki obando tala musala muninga il faut tala musala muninga zo sala tu vas rendre na mboka oazo rendre oazo dépendre culture ya biso ba congolais siko yo so zoboya yebo zoboya na bon na base nini po na chant ye aza grand chanteur azo défendre rumba congolaise donc ça va complexe peut-être ya ko zanga koyeba koyemba donc ba faux chanteur o to bunda nango guerre to zana na jubura ba faux chanteur yango pe to mona mambango zana bakini kuna ba bambara libanga na mbuma oyo esanini était là ata bino tu boko ina mutu mais soki aza na eloko wana bokoka te donc mais balobi ke faire rigola ye musique nende ti regarde moi uti ko bima soko tiengo na lo téléphone ya fali pour mona ke fali pour paza déjà aide les kan ndeka ba bengaka loro vraiment ba congolais ba mona ke faire rigola za vraiment le sous artiste était par rapport ba vie est-ce que penda ba vie onde la sara ke mutaza artiste munene to ndeni peut-être biso to comprendre ngote. Bon, normalement, bah vu aux anopé na communauté Mumba Djobu, bazana bango, basali ndenge, basala pe na ba Pretoria mbabia to fula munabiso, ouais. Donc ils ont ma pour ngai artiste il faut maison, moni maison ya production, où ils produisent abatandiai. Ata Sony ba maison des ils ont l'accès grandeur artiste na ndenge pe ya ba recherche management tous qui artiste azo toujours na ba chaîne internationale ils ont bon ba eza monde ya Google monde Google peut-être mutu na mutu azo luka ake na vitesse na ye bon ngama étant que artiste chanteur na rondima ba vie wana mate que social ba vie belé bon peut-être ozaki na ba data wana zaki na ngoto peut-être za ba bon moi mambo belé za na kati wana peut-être ba groupe pe donc vieux zo dépendre na zo push ba view na yo quoi mais donc c'est comme ça. OK kumanisa toza artiste il faut ndi artiste na on a œuvre na ye oyoki œuvre na yenga yembi oyoki utali soka za chanteur olandeli na kati za na demi-ton ana demi-ton za na organe mazana ngote ba biloko mike moni zate utali kumbela posko so boko comparer ba faux chanteur mususu na batuneti ba feri. Nous sommes on a besoin de ma musique congolaise donc vous en a besoin de enterrer musique congolaise tous on a besoin soit ça chanteur soit animateur mais polémique ça que vous en faut chanteur au lieu bayo comme tout un grand chanteur ou bandolo ba buzo bati. Kumanisa problème sous ces vraiment ya munene a na kati ya na internet en général message ni no pesa na ba mercenaires parce que tout monde a bedachou aya ki wana na concert ya Ferigo la bazala ki wana na hérité wata ba beta ki na mise aya bandi ko bamba hérité wata mbongo asilisi ya balu ki hérité kangi azongi c'est pas Ferigo la pas bamba Ferigo la mbongo Ferigo la pas teli boro mais abedachou na soni wana abanda ki vraiment ko bamba kaka faire rigola mbongo mais non on a besoin de ba mercenaire azalaka musicien moko to ba musicien nyonso puis là conseil ni no pesa na ba mercenaire on bazolanda yo donc biso to liteka contre la bassesse donc on est ba bassesse so comprendre ba est-ce qu'il y a na boulot ya ba tola comme on est na ni ozotanga te ayi na boulot na bango te ya na boulot nde ya ba faire aye na boulot place ba faire ba lukalar osomona donc ngako tu ba na epite so azana ni aza producteur to azala nani ala chef ya comment centre batlina kala Congo yenda aza vraiment directeur na bon siko moni siko place wana nga bulaga za ministre nga bulaga za bedachou
bon nga na habité so aza fachi nga na habité faire abima na fond na été bon faire aza chanteur a munene ou ata yete ata kutu ye ku nga na habité ah bela choy ban mokil mobimba wana sa ignorance lingo ignorer ba tout trop hein nga franchement parlant na habité so aza mukuse to munene na habité mais o azo sala impolitesse envers chanteur o azo défendre culture à Congo biso ba chanteur ba grand chanteur netinga na meilleur chanteur donc na rolinga été. Okay. Meilleur chanteur na biso à planétaire yemo abaki sika ndenga zoloba ndeka ya zoloba ndenga zali. On est presque arrivé déjà à la fin de notre émission sur la chaîne Sheraton TV mais totika moi à plateau toka hein bana vraiment ya papa Wemba ba beti tolope trop ngana imbarlora papa Wemba muto la Johannesburg hotel maté to yo rapé bango nanu ba minoro pe non bazotia to yo rana aussi vraiment eza réel beaucoup ko bete la biso vraiment a capé la moko esa la biso bien makasi papa ko yiko leka na mpanzo yo bino mbale bovanda ya bo c'est la biso moi capela moko ya mambu ya papa na sama solo ko déjà sorry on sali sa famille na sama solo evele na sama solo on sali sa kota na sama solo kode pato kosi bisanga balingo ya gingombe eza mosala ya punda kutu bien Jobour nde makambo aïe Nazwa Mosolo Ebele, merci beaucoup na école des chants de guerre binomo boye boyo ki bango na habité ba téléspectateurs na internet ndé vraiment beaucoup jugé na sia ba commentaire. On est déjà arrivé à la fin de notre émission moi liloba ozo ebisa ba fan na yo bazolanda yo et puis là quelques dédicaces tozo appelé pa ya vice-président pour tout clôturer émission na biso. Ouais, tout le bagage école des chants de guerre frappe fort. Boss Deo Bolenge, l'ange adorable. On appelle ça école de chants de guerre flat. Il y a 3 chambres pour 2 ans. Et puis, Nengezawa, siège auto Vandiawa. Et puis, ça mis pour une école de chants de guerre dans la répétition. Petit Nenge Tozanayo Awa. Donc, boss Moroka en Afrique du Sud, Atikali, les boss Deo Bolenge, auto remercier. Place Toza. École de chants de guerre. Album d'Amine Zobi Makalamingité d'ici le 11 novembre déjà, vous avez déjà na possession à Nazo Monsolo, na ba clip Nabino de Jezobima, de Beau Sanité, Dr Gingombe place aux Ali na sapot vraiment ya tozo kenaye, ba Ferrari wana ou tozalango na clip vraiment, bo monango, ba soukali neti ba chéri, yokuto oza ngate po soukali il faut zala, ba petit ba tout ça bien, Dr vraiment travail kitoko, Milongo business place Azali, Apocalypse 22 maire d'agence Hervé Anzambe Tobo Sanité Dani Mankoto Dien Mankoto Dani Mankoto Dien international Pati Olangi place aux alliés ayo yango bana kini bana Congo na habite mettre kala la pazawa te mettre kala la pazawa donc Deo Bolenge leader de la jeunesse. Mon côté, Quanticoin, Nakatia, Afrique du Sud. Merci beaucoup, Magyoto Pessi, Bissou Bata Sheraton, Motete, Sheraton, meilleur. Diam international, Dani Mankoto. Merci beaucoup, Wakumanissa. Tozonge pas vice-président parce que déjà, tu comme Nasuka, au petit message, n'y pas fan Nabino Bazolanda, Bafana, ya Sheraton, Bafan Nabino, ya école des chants de guerre. J'espère dans le bango très bien. Ozo ebisa bango nini, et puis au petit quelques dédicaces, te libérer plutôt. Losako, na Sheraton, Tara ba image bien. Ba caméraman ba boga ba journaliste nga donc saluti côté Bozali na pesika ba fan na biso nyonso tu ya Jobour Mbote na ebi que les 6 tokuta na bango chez Deo Bolenge donc ba rozwa musique na bango oya guba yo kaka molokai esika ba se retrouvera saluti esika Ozali Blaise Kalati saluti Shai Mukendi ya Mabele sans oublier Alexis Mavata Mokonzabile le nakatsa Bankin Coucou Colby, Bruno Guachi, président Mouton Goliath, star, chiffre 9, mon père, artiste complet.
Salut Tikoto Zali, Olobela Mingi Zate, Bayande les 6, Bayoka musique à Kitoko. Merci. Moi, capella pour la Sheraton. Na boye kutukoyemba, na kangi pe na boué, boya les 6. Boya ko découvrir ba faux chanteur, oyo boyo kaka wana ya ba deuxième voix, boya ko ba vérité. Merci beaucoup, vice-président. Merci beaucoup, Nabino Nyoston. On se retrouve à Mbalasima. Tout le monde a Mbalasima. Merci beaucoup, Bafan Nyoston. Ya Sheraton TV. Nebi que vraiment vous allez qui est belé place. Bozomo Nabiso. Eza boss Deo Bolengende. Vraiment taper ça qui biso espace Oyo. Pour vraiment que ça la émission mon connaît. Tout petit merci Bisika Nyoston Zola Nabiso. Et puis là merci beaucoup à Christian Moulandaye. Vraiment Tazaki vraiment na Sima. Il y a caméra pour na Robimsanga mafuta ya mon connaît. Et puis là Gili Vité là. Motema ya Dora adorable Dorado. Merci beaucoup à Milungu Production, à Babi Apocalypse Vendée. Merci beaucoup pour votre attention et fidélité. Na Bosante Babi Yemoko Aza Awa, Babi Polino, Binogue. Voilà, Yangoana. Merci beaucoup à vous tous. Restez branchés sur la chaîne Sheraton TV. Bon, s'abonner vraiment massivement, vous ne serez pas dessus. De gros bisous à vous. À Chango, Nabo Saniote. Bye bye. De gros bisous à vous. On se retrouve à un numéro Moussoussou. Bye bye. Chris.